Kinshasa na biso toujours proche ya population pour na kopesa bino ba information o ezalaka vraiment tiré na source fiable kasi pour na biso terrain de makambunde to kitaka pour na kozwa toujours ba réaction ya population congolaise, pourquoi pas quinoise en particulier to intéressant ki bongo kotambola na bandeko ya Iceberg ani PTC o ekumbamaka na mwana mboka président Ziko azali président ya bakumbi tukutuku awa na ville province ya Kinshasa batambola ki boni pona ko lakisa mécontentement na bango face ya ministre ya transport provincial excellence Mbokoso na maematali tracasserie pe likambo etali 500 francs ya quittance pona kotongela bango ba parking pour na ba parkaka moto kasi bazali komona réaction te jusque là yango biso na cadre ya ko informer bino to tambola kina bango to yeba nini oyo bandeko na biso ba wewa bazali ko se plaindre pour na domaine ya transport surtout en ville province ya Kinshasa to kosenga na Onésime Canardo na sima caméra asunga biso na ba image ba téléspectateur balani mona moto ba intellectuel bazar netinga ngana za ko soigner na professionnel de la santé ba we ba yebi naza motard ni tete pona moto ngana lingana tang université te lelo partout ailleurs ba benganga munganga eza à cause ya moto bolongola équivoque na bino ya te ba motard bazala ba voyou, ce n'est pas le cas nga kolela na ngai je m'adresse directement et pas première dame maman Denise na pesi exemple moko boy to banda ko la to bana mike so papa bengandi yo okende ko sale recours et pas maman o abota yo lokola papa peut-être azana makambo ebele azana ba raisonnement ebele première dame obota biso obota ba bandi obota ba pasteur obota pe ba wewa sengela kabiso et pas mobali na yo son excellence monsieur de la président de la République Fati amekana nous kotale le biso ba wewa bon moto soke za la kate ngana lingana tanga classe te à part nga ba étudiant bazar ebele ba intellectuel nyonso bazar moto nde ezobikisa biso banda to sisa classe ti moya lelo to tikala kolia 100 francs le salaire na mboka Congo te alors souci nanga ezaboyi tozana journal officiel et outil na présidence de la République yango bataxe nyonso ezali ya ba mama matembele mijibu makamu nyonso batekaka ya mike ti makala eza awa ba déterminer tina prix mais taxe na biso de stationnement balobi ete motard akobanda kofuta taxe sango na parking o l'État atongela ye so akei ko bata mwana amema kuna afuti 500 en plus so afuti 500 wana batikeli bakolo parking wana droit na bango en plus l'État peut azui ce n'est pas le cas et pas ministère ya transport lelo tracasserie eza na ndenge moko otoko ko expliquer te soki bakangi yo à cause ya 500 francs bazo senga amende ya 100 000 50 000 au pesi ba libérer yo moto to sala ndenge nini bino bakonzi bozalaka na tic-tac to idée moko bosalaka boye po bosala découverte ya autopesi lokola doléance na biso bokende précisément nga place o nga na sala musala na salaka na el ya ipen bazo kanga ba motara na ndenge moko ongana ko pesa bino explication to na yango na tiki yanga makambo na tiki nyonso na ye kaka na ye komisa le bloc na bandeko nanga ba wewa loko toza bato asalete loko toza mutuya na mboko ite poto meka ko réclamer liberté na biso poto meka ko réclamer vraiment tozala vraiment na liberté partout alors nazo senga na bakonzi ya mboka tosali bongo pona force na biso te bapesi biso autorisation na commandant de la ville bapesi biso autorisation na ANR bapesi biso na l'état nyonso selon droit na ye ete bokende ko réclamer mais à ma grande surprise l'état nde accordé biso toya mais pour nini toye to komi quelque part la police bakangi baninga na biso à peu près 9 personnes babeti bango sérieusement na ba moto batie na ba jeep na bango peut-être na disque ya funa ce n'est pas bien biso peut-être baninga musu bakoza na courage te bavandi mais biso toyi ko présenter ba parking na biso toyi ko présenter ba na biso ba wewa partout
Alors nazo lobela surtout place on a travaillé na ela ipen côté ya zappé bino moko bosala suivi na bino lokolo boza ba expert boza ba intellectuel boko comprendre et biso ba wewa toza na raison en plus na lingina bakisa muke président na biso national Ziko aza beaucoup combattu alors lokolo aza na raison na ye presque tout le monde baza corrompu na eloko wana bazo lia quelque chose bazo taxer ye vedinga na koko benga ye aza 1 sur 1 million aza 1 sur 100 000 de personnes baza contre ye alors bino moko ata so tozongi na Bible Jésus azalaki na vérité presque tout le monde à l'époque abanda ko pesa confiance c'est la même chose aujourd'hui avec le président national Ziko lokola aza na vérité azo plaider pour la population azo sala de façon que kuluna atika kikuluna chèque ya wenze atika kishek aya na musala moto banda kobika na famille na yena bana le reste ya nani quoi association bazo bundisa ye ce n'est pas bien balandeli partout ailleurs pour ba agresser ba bomaye de façon que balongo la trace ya réclamation mais na suki nanga awa soki botiki tracasserie te so bolandela biso ko botola biso ba téléphone banini vraiment comme ça tozongela misana biso to banda ko sala ya kala bakuluna bazonga babandi bazonga basheka bazonga alors c'était ça biso ba wewa tolobi boye bakam tozomona na secteur na biso eza anormal pourquoi parce que bazo kotekela biso ba taxe auto bengi ba taxe extrêmement mais eza lokuta parce que tu as un journal officiel et puis tu as une ordonnance loi du président de la République. Ils ont autorisé que tu aies un taxe quand parking est aménagé. Mais depuis, ils ont 500 francs chaque jour. Et puis, le ministre des Transports, tout le monde est un parking. Dans un journal, ils ont bima. Ils ont preuve. Ils ont prouvé que les gens ont un compte privé à Batou. Dans le compte privé dans le bien. Nous sommes en compte privé à Batou. Et puis Batou, on a déjà parce que la preuve est allée. Tous ceux qui m'ont kanda, il y a la marche, mais accompagnement. Il y a aussi comme continent, la province de Kinshasa, la République Mobimba. Quand ça va conduire, oh, ils ont la preuve. La preuve, oh, ils ont que ils ont un compte privé à Batou. Mais tu as les lots. Malgré la signature, on a signé qui a réception. Empêcher Bissora à comme si tu as comment. Il y a un lobby, est-ce que tu as des droits? Ils allaient à papier, ils allaient à rebête, à battre ma coffre, on a ça à Jeep, le rôle à Miyibi. En tout cas, tu as mis en lobate, tu as dit que tu as des droits, ils allaient, ils allaient, ils monitosa, ils fraudeur, ils allaient solo. Ce qui est quand ba motocycliste bazana batu bakolobela bango te batu bazali pe tozana ba droit na biso tozo continuer ko réclamer mongo oyo bazoyiba biso pas ministre Mbokoso alors que zo kamusa biso na mboko ya biso baso za mboko bakoko batikala ki biso za mutu moko te mais toujours autorisation to que ne ko réclamer oyo ya biso droit mais to moni matindi biso et tout le quoi la police ba agresser biso bande muso wana ba jipero bakangi bango. Est-ce que tu as des droits à Kozambo Kalobaki Yango Yeyo ou bien Tozo Kosabato Mboko sa ande konabiso Azui compte Baker Batien à combo individu et ça y a déjà 4 gouvernement provincial arrêté. Mais tout que tu as réclamé Bango Baye Babengani Biso Bazokisi Bato Bakangi Bato Bino Mboko journaliste Boza Teme Bamona Ba Moto Kangami et Kena Jipe ya district ya Funa ne Bakangi de Konabiso na ba moto Kekuna Yango Tozo Tuna Bino ba Congolais Bozo Trabiso na kata Ngonga Oyoyo. Est-ce que tu as des droits au Congo ou bien tu as des droits? Mokonzi mboka ila kibiso eloko moko toyo kana tozala eloko moko pe droit e ko kozala muto sa droit na ye mais lelo biso ba montara to saka biso te ba licencié bazali awa bato belé batanga tozala na kati eloko oyo mais tozo réclamer droit na biso ndre bozo yokate cette fois-ci ba ko bomba biso no poto ko bima na makasi to senga ko autorisation yango bakangi yo opesi amande même godepo ina kati assemblée provinciale signature yango oyo partout au gouverneur azwaki. Mais pour nani ba continue biso ba police ba okanga biso bande ko azada na boloko na moment oyo yango to sengi bande ko baso bozali ko tala biso état de droit ekufa ou bien zali merci ba congolais jusqu'à nazali wewa papa ya bana to bimaka na nzela pona ko lukela bana tozali bandeko ba congolais d'origine tozali vraiment to uta libanda te
mais ezosala biso mwa pasi mingi tozonyokoma na mboka na biso lokola tozali ba étranger toyebi te tozokende wapi bakonzi ya likolo bazomona biso bozolanda biso tozolela de jour au jour tracasserie eleki na secteur ya moto mingi bakonzi nyonso ya bapolice oyo ya nini batie bafokalize misu na bango kaka na bamoto yango tomonaki toya to réclamer droit na biso mais baye ba intercaler biso eloko tozosomba lokola taxe de stationnement ata biso moko ezlekelaka biso po na kati ya bato ya moto bato batanga bazali balobi moto ya moto asomba kitase na esika leta bongiseli ye da parking oyo eza aménagé mais bobongisi biso na ba parking te depuis bobanda kotekela biso mbongo wana ekendaka wapi na ba recherche na biso moko to découvrir que mbongo ekendaka na ba compte privé eloko esali biso passe yango tozwaki initiative ya ko se diriger pour to réclamer yango mais batindeli biso ba la police eye ekale biso na nzela ba mususu babetami bazoki bakangi ba moto ba mususu toza éparpillé yango tozo lancer information et pas bakonzi ya likolo toyokaki ke état de droit biso tozo réclamer droit na biso attaque ba motocycliste to diminuer quand même le taux de chômage pour combien de motocyclistes au bazar la République démocratique du Congo et ça diminuer quand même charge ya l'état yango to sengi bozwe la biso solution ya makambo oyo tozo tambola na mabele ya Congo to koza la mal à l'aise te ngai naza na bureau te oyo permettre nga nazwa 100 francs mais 200 francs donc eza moto nazo kumbana ndezo ede ngai nazwa boyeli biso ki taxe to boyite tozo somba mais tant que tu as dépensé 50 francs, tu as soit payé aveugle, tu as produit quelque chose. Maintenant, tu as payé 500 francs et pas bateau bazoté qui maintenant ils ont produit quoi. Na le lot informé que non et comme makambo bon ils ont kené na compte ya compte privé ya mutu. Il y a simulé qui na compte privé. Oui, parce qu'il y a des preuves balukiango ezali, il y en a, il y a des preuves ezali. Toi na tozala ngo neto memi to kende kotuna na bakonzambo ka bazali kolokuna. Babimisi biso ba policiers bakangi biso donc toti kotanga tozonga na chômage ba kuluna parce qu'il y a plein de kuna bazali ba kuluna ba komi ba monta et non ne sont pas des esclaves ya ba policiers pour ba bana ko intoxiquer biso na banzela c'est pas normal ils a bien té yango to senga tant de droit to mona ngo ezate par rapport oyo to komaki so to zu oyo preuve yango to zanango eza signé autorisation na biso to kende ko prouver ko lakisa mais to à ma grande surprise to tambola ba komi menace bazoki si bande ko belé bazana ba botol ba monter belé to salini ba y a pas de voyous ici il y a que des intellectuels bazaa to réclamer droité et comme ngamboka na bango moko ne basanga nyonso to ba moni yango to et tozo senga na mokonza mboka papa talela biso likambo vraiment c'est là moké na mokana na bino na moni ba signature beleza banani na banani ba signaki au bandima qui bosse à la marche. Bon, ah ouais, sona ezebele mais na tanga o eza l'essentiel si tanga 5. OK, caméra pe akoko bendango pembe, tokeno na cabinet ministre ya justice. Tokena service ya ANER. Toke lisusu na hôtel de ville Yemoko 2. Toke sous na primature 3. Toke lisusu awa lisusu na nini na assemblée kuna na province assemblée provinciale ya cabinet du président yango accusé de réception. Soto baluki toye lisusu koto. Il y en a plein journal officiel. Nous sommes pas des voyous, tous les voyous tu as accéléré bateau tout ba mentionné bango. Ils sont là, ils ont accepté. Mais comment va ko tracasser bateau benanzela? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous sommes des étudiants. Si la biso bazo senga wana, to yiba po to ke no futa na université, on met to ça nini? Batika biso. Moi kangi mutu pona 500 francs, ba ke no vundise 10 000 francs. Ba ke futa 100 000 francs. Ça n'a pas de sens. Tozonyo kama na sunga wana chef. Ouais. Merci mingi. Na marambo to mona Kinshasa biso to ba kinoa. Naza étudiant Istam chetu. Lelo yo to sala te wa po chemin na wanaku. Musala tozu eza ba moto to kumbara. Yango zo de biso somo ba tepe, to somo ba silabis. Siko soko zo na nzela, osoma ki taxe na bango ya stationnement te. Mbongo bongisa oyo osombela silabis mo 50 000
bakangi o moto likolo ya 500 francs au fouti 50 000 likolo ya 500 francs amasa msu au fouti ba 100 000 francs na ebite biso be étudiant mboko bocha biso wapi tozalaka na salaire te toza na carte moko te lorsque ba policier bo futa babongo bakomi ko beta biso ba ba sous valeur étudiant te lelo so tali plupart na ba université et tozo dépendre na ba via ba moto oyo ba papa ba osala te parce que policier so so salaire abeta biso ko nyatalo wa nyama état de droit boloba ki mokonzi yango oyo tozui même journal officiel au cabinet présidence et pas bango la bango rien ba pasole yango tozo baté ezanini tozo baté 7 mars na biso ba gravement malade bazui ba coup ya makasi ba na hôpital bakonza mboka botika biso likambo te bo bundela biso pardon tokomi wapi na Sodome Gomorrhe mboka ngo kufi benini tona posa to mona état de droit ngo la kisake mutunyo surtout azana droit à revivre na lolenge ya lingeli parce que dictature ngo to mona ba dictature o tozo mona yesu makasi mingo kolobeza te papa ovana wandaku ba mama ovana wandaku boki la biso bana bino mawa tozo tanga classe et comme sumbongo tout et que na pochi ya Rwanda mo baza responsable ya ba jeteur stationnement na ba indien Rwanda to mona kango ba blore tout to landela ki to confirmer na ndenge na biso ba étudiant tina ba internet to kota ba machine bango wana eza ba machine na connexion ba se ba réseaux sociaux na kati wa WhatsApp Facebook pondeni ba détruire mboka eloko yo to suka ti wapi to machine yango eza wapi machine yango eza obo atekelaka bato ya taxateur wana machine wana machine obo atekelaka ba kitasa ba 500 francs ya ba 500 francs machine wana eza biso petanga ba étudiant ya Istanbul chetu tozo préparer pe marche na biso ba étudiant pona musala msusu ezate ya pa moto to boy tracasserie na Gombe soki na Gombe bazokanga moto amanda suka babanda 200 000 à 100 000 francs 100 000 francs bazosenga e mbo osomba 3 silabisi 100 000 francs au monde na Gombe ngo bakanga ba moto ba parking so ba moto eza na Gombe ezobula pourquoi bakanga ba moto na parking wana te bakanga ba biso na banda na Kitambo pona yati Ista il faut combien de barrages aussi ça ta carburant à 3000 ko kota banzela poso ya nzela Gombe bo ba menace ba kanje ko beta ba singa ba kraka et comme na sera ba kanza kutu ba beta ka bote lelo bande ko biso ba wewe salinga pasi ba beta mi koleka na ba kanza ba konza mboka président de la République Fati Beton papa biso wa mtovotaka yo biso ba étudiant beto linga ki yozala wana tala kana biso wa montana ba étudiant to kosuka boni to tanga makasi esila misala zozala te nangola nzambe na mawanzambe musala moto ngo emonani ba mi konti tout batela ngo misu et to kosuka boni avec marambo mokonza moka président Fati toza sima na père to bundela yo pesa na souci na biso to boy tracasserie to boy ba ministre wana obotela biso miibi ba bisa biso monter ya mbongo esali combien depuis wana Kongola tito koma lelo ba kotisi combien na compte à l'état eloko yeke na ba poche na bango moko merci mingi na zana ngo loba yango bouti kolanda bongo ezalaki Icebel ani PTC ya président Ziko bautaki kosala mobange na marche kasi epesi pasi pe mawa kotala boni la police ezali ko menacer ba marchand pe to yebite est-ce que droit ya ko revendiquer na mboka na biso ezali péché to pe lisumu kasi awande to boucler complètement magazine na biso ya mokona lelo Kinshasa na biso kasi pona promotion ya ba produit na bino pe ya ba marchandise na bino soki bozali na besoin ya publicité bobenga biso na ba numéro oyo ezali affiché na se ya ba écran na bino kasi motuna moko pona ko chité tokotuna kaka na ministre ya transport provincial excellence Mbokoso oyo ezali koleka na secteur na yo tobenga ngo nini po niveau batu bazali ko souffrir topé bande ko na biso ba wewa bazali ko se plaindre c'est le transport ya normal totika nango na ville province ya Kinshasa ezali kaka moto excellence Mbokoso mekana nu kotuna na ba pêcheur pe likamba ko kamwa lisusu ba souci ya tetika nango vide ba policier nyonso ba koma na nzela pona ko kanga ba moto to yebite musala ya pêcheur ezali wapi
Merci na Onésime Canardo Oazaki na sima ya caméra pe topesi merci na équipe rédactionnelle nyonso ya Kinshasa na biso, pourquoi pas na les grands réalisateurs Christian Kenzo alara toujours, je l'appelle machine animage. Merci ngana bino tokutani mbala esima tozala toujours branché na chaîne télévision na biso 7 TV Congo France télévision tokutani mbala esima.